Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, Balandinion Soya BBC Mpoï TV. Bonsoir. Et qu'au dépend de quand on a beaucoup de vidéos, na biso na banda na bino, na ba poste téléviseur na bino. Voilà. La grande famille Libota, shalom, na bino nyonso, Balandinion Soya Mama BBC. La Chine, bah bonjour, bah Péchalover, bah bonjour, les Dinachou, on est ensemble, c'est-à-dire que non, ici c'est la famille, quoi. Voilà. Les lotos à mercredi, le 29 janvier 2025, c'est-à-dire que aussi ici janvier 2025 et donc et qui en haut et aux ongara les souté, et tous ont conscience et ça bien. Ah oui, hein? Ah oui. Alors bah au pe babo tamaki lelo le 29 janvier tout profiter pe nako souhaiter bino ba joyeux anniversaire na bino. Voilà. Et sanga wa bino BBC Mpoï TV. Bande ko batinelinga ba message maman BBC ozo travailler te qu'est-ce qui va pas? Non, on est là. Makamba mboka. Matière penza pété et matière otoyebi ezakaka likambo ya mboka bandeko oyezo leka na est ya mboka na biso et puis ça passe pe mawa naloba toujours que non, je suis pas politicienne, mais eza eloko oyo to mona que non bitumba ya est 18 ans ebele batu bakufi to mona ba réalité ebele pour ne pas peut-être kokota na mozindo ya ba o na o tozoka cc na loba nanga nazala nga politicien te, je suis apolitique. Alors tozo compatir kaka na ba FARDC, tozo soutenir bango, tozo soutenir ba tozo compatir, tozo soutenir en même temps bande konabiso o bazana est. C'est-à-dire que non mboka na biso eza na problème. Tozo traverser moment moko o eza kito côté yango bomoni silence oyo na lobino pourquoi pas asina partager na bino atamwa muke na ba ndeko nanga nyonso famille Libota to uti kota la film na biso lokwa toza na film na biso tozo tala na Belle Vie télévision na titre ya pasteur d'idée na bino pourquoi pas na ça la bande konanga moi dessert et ça bien et na lobela moi muke kaka mboka ya koloba que non toujours compatir na bande konyoso bazana est ba ndeko nyonso o bakutani na ba situation ya mort d'homme et voilà ba o bakufi et voilà ba famille o ba perdre et voilà ça c'est juste na vidéo moko boende et salinga pasi jeune fille moko boye oyo babomeli mobali na ye azana no mwana muke, je ne pense même pas que azata na 18 ans hein, la fille na mwana ni na mukongo azotambola na moni kutu moi vidéo na ye wana et tamboli vraiment na TikTok batu ba utiliser son wana azolela ya koloba ke no mobali na azaki nyonso po na ye, c'est-à-dire que non na sa mokili azaki papa azaki mama azaki mobali na ye et voilà lelo na tikali vraiment eza solo na tikali veuve babomeli nga mobali banani ba M23 et voilà vidéo wana elelisi bato ebele et na moni bato ba utiliser son wana ebele et ya ebele. Alors on est là ensemble bande kotozana eloko tokoloba te ba biso ba mususu yo totiki kanyoso na maboko nzambe biso kutu na église place na sambela kana mystère na sambela kale dimanche to sambela ki tozaki na drapeau et à Congo to sambela ki pour na Congo et voilà. Alors to recommander kaka Congo na maboko nzambe parce que nyonso
Tokyo peut-être ba soda ata président oki kosala tout ce qui kosala on a ceux qui penza mbena na lobi eloko moko te et eloko moko pe kosala maté alors tobeleli ka nzambe wana ya koyebisa nzambe ke jusqu'à quand bato bakokufa, jusqu'à quand bitumba oyo, jusqu'à quand ba orphelin ba komi ebele, ba veuve ba komi ebele na ba makambu moko boye. Donc nzambe akotata likambu oyo ya kotala ba veuve, ya kotala ba orphelin, ya kotala ba o ba perdre ba être cher na bango. Nzambe vraiment amikana nukokota likambu oyo parce que ça devient des traumas kila etangi mingi bato bakufi mingi. Donc et ça esusu kitoko. Alors pour na kende penza mulai te na loba toujours que nonga naza nga politicien te naza apolitique eza likambo mboka yango to lancer ka message wana toza toujours together mingi kaka kocha Congo na losambo et kosala bien. Voilà, merci na bino nyonso toza un film na biso tozotala na titre ya Pasteur Didier. Maloba nanga ezala kanganga, maloba nanga ezalaka nganga. Touti kotala 10e épisode. Na 10e épisode touti kotala sabelanga Pasteur Didier. Déplaçons na bande ko zela siko aventure Pasteur Didier ango. Tala bela ninga memi biso. Akeke na biso na nyoka memi biso nyoka memi biso nyoka ti. Toye ko koma na 10e épisode nde siko to bande mona siko yo face ya nani ya Pasteur Didier. Hey! Beau aimer, beau partager la grande famille. Beau aimer, beau partager na elibino dessert. Beau aimer, beau partager malgré vos autres la ba vidéo te, vos autres la te, vos aimer te. Na sengi bino boutique ba publicité ça bien. Voilà. To la nana no moi parti oyo comme ça na ozongi la bino Pasteur Didier sur Belleville Télévision. C'est grave. Hein? Aujourd'hui ça va, je suis pas en colère donc. Ah, vous avez candidaté. Ok. Vous êtes prête pour le mariage? Non. Oui, toi. Vous êtes prête sur vos bébé soki boyebani bomisani ke motema etotisami elobi ke oui parce que le mariage eza eloko moko eza te ya bajeu. Mariage eza pour des personnes matures oyo soki bobalani eza pour kotikala banikolo nyonso etikali bino na se kino nzambe akokabola bino eza te tobala na lelo po lobi tokabwana. Donc je ne peux pas dire si je suis prête pour le mariage parce que je n'ai personne. C'est un peu ça. Tu as une bonne réflexion. Aux en réflexion, qui toko ya makasi ya bien. Mais sauf que Misuno Ezo Monate, qui est quelqu'un autour de toi, oyo peut-être azana posa sengo libala. Te papa d'abord moi mbala na posa mais sauté. So mo bina zongela ye ezala pasi. Je ne parle pas de ces garçons-là. Ok. Mais je ne vois pas un autre homme. Je parle de moi-même. Vu que na encadré yo, na yebi yo oyo zali, na yebi réflexion na yo, nga mokonde na lingi na balayo et je crois en moi, dans mon cœur, que vous allez une bonne femme. Là, c'est l'Éternel qui vous a parlé. Non, enlevez l'Éternel dans ça. C'est moi-même. Pasteur Didier. Et votre femme? Ah, tu parles de la sœur Bellevue? Ouais. Ah, ça n'a pas tenu. Tozota la misunzela mon côté. À soutenir vision yanga en tant que Moussali Nanzambete. Azaki n'a pas projet nae Moussousou. Alors, nous nous sommes séparés. Kola Ezalaki Namoka Kaye. Et Bandelia. Ezalaki officieuse et Ezalaki officialité. Parce que le fiançailles
eza tangu batu bazoyebana tangu batu baotalana tangu batu baomonana ba comportement. Oui, certes, il y a certains comportements oyo peut-être batu babombaka, mais au fur et à mesure bozo poussana les comportements et il y a commis la kisa yango mo ke oyo azana comportement boye oyo azana comportement boye. Bon, parce que na comme nango j'ai compris que aza moi sur à soutenir ngana ministère te. Et qu'est-ce qui vous fait dire que là il est dans soutenir yo na ministère puisque nga ko ebengate la soeur Bellevue kuto yeba ki moi malamu mais et je vous dis que tout ça là qui même pas 3 mois. Siko la grande famille maloba na nganga na yebisa bino na bibo mwa makambo ndenge ezokendeli pasteur ko akolinga Daeli. Maintenant je me demande bagyo alongola kana ezaka na kati ya film to ezaka na kati ya film te parce que déjà hier azaki na Bellevue bazaki ba fiancé na minute relation na ye na Bellevue eza esouté Daeli soki azalaki souple po nanga à répondre lorsque pasteur Didier a continué à introduire dossier naé et voilà mibali yango ndenge ka bakenda tu as les yeux mais tu sais pas voir la personne elle malembe Daeli a tourné que non ozaki na fiancé na Bellevue et puis après ces précisions lobi que non tout ça n'est juste qu'à 3 mois Daeli soki azaki souple elle pouvait peut-être causer là. Bon, na ebité ça filmé, wana est-ce qu'on a na zolobela na puissance qui ya keno ya ndenge makambo ngo ezalaka biso ndenge to sala kapé ou encore ndenge to réfléchissaka ko sala so ilika moko yé. Peut-être na ngambo Daeli, il fallait peut-être alukata nani bela atuna e mama ozande ko nanga mwasi boye problème nini kuna. Bon, vu que non, monde ngo ezalaka ndenge mususu yo zaki wana baki ekotuna yo est-ce que opesa mutu position ya bien oko diaboliser pe ka mutu yango mutu pa ozaka na réserve que non akende pe kotuna te sili esili ngai ngani naza awa na sancha ngamoka nazo déjà nani makamwa na maboko. Alors c'est au moins ça parce que c'est trop louche ya yo pasteur moi c'est aye bosé ka 3 mois et akei Daeli fallait vraiment le ko wana na étiquer. Il fallait vraiment étiqueter, malheureusement. Ami Boaki déjà, bah parents est déjà et pas pasteur Didier. Alors, si le problème on a na loba, pasteur Didier déjà assemblé là Daeli, assemblé là nani Jini moi na lemba na sens que non lorsque bazaki na ba problème lorsque bazaki na ba fiançailles na bango pasteur Didier assista ki bango peut-être na prière et puis na conseil. Si photo le bilango bungu maintenant to solo là lelo peut-être dini moi na lemba parce que baza sous na Daeli lelo peut-être moi na lemba amoni pasteur Didier azobimana Daeli pa nani dini moi na lemba akokanisa nini ndengo za wana ndeko nanga komela nga na commentaire parce que nga o nga na okanisa na loba que non c'est-à-dire que non pasteur Didier ndazalaki azaki promoteur peut-être ya séparation ya nga na mwasi na nga na fiancé na nga eloko liboso o toko kanisa za bongo parce que c'est pas normal. Pasteur Didier a ebi que non Daeli azaki na nani na mobali na ye na azaki na fiancé na ye o ezalaki nani mwana lemba mais bazaki na batiraema et voilà pasteur azangisi ko stabiliser couple wana encore relation wana et kufi pe bongo apesi conseil te meliko nango ya kotisi interdemande. Aventure bandi ya pasteur Didier. Attendons voir. Si ko eloko ezolekelanga. Est-ce que pasteur bozo mona place oyo lelo elobi ata lelo na bande kolanda pasteur de la foi alobi nani ministre ya justice ata na makambo ba église et voilà malgré que non lelo ba pasteur bazalaka na respecter lelo ba pasteur ba koma kozala insulter boye yango mbala moko na ta on a réfléchir parce que na raisonner ango c'est parce que na yeko mona aventure au pasteur Didier Lingia banda mutu loko peut-être Jini mwana lemba bota na Jini mwana lemba so totali na kati ya film metango bazaki na Daeli aoke nango neti voyou moko boye mon garçon moko boye donc
Ce que ba master na epe ba ebi Daeli qui azaki payé fiancé peut-être ya Jini mwana limbo. Siko lelo ba mona keno nani Daeli azobimana pasteur au pasteur abaneki ko sa nini abaneki ko sambela bango abaneki ko conseiller bango lorsque bazaki na ba problème. Bozo mona place manquement e utaka. Pour ngai na sepeli na ngote mais je vous avais dit déjà que non bande ko ndenge na omone là pasteur Didio a quoi atterrir et pas nani et pas Daeli. À quoi bon? À quoi bon? Il y a peut-être toi, aux en relation na yo, à tes hommes, à tes oinda ndenge nini. Aucun ne peut se poser pas pasteur. Ah oui, yanga na zolo bananga. Parce que ceux qui te l'obito l'obé lango penza na temps normal. Pasteur Didier, c'est un homme de Dieu. Daeli azaki na mobali na ye. O bazaki na batiraima o ya yebi. Ayebi pe keno Daeli azaki azana molimo akanda. Daeli a informé que non na bois qui sien na lingi na ngali sous-souté voilà na la pied voilà et le pasteur il a rien dit avant de payer papa liko nango interdemande et de ce a introduit dossier. C'est grave hein. La grande famille beau aimer beau partager. Aimer partager. Et les kelinga makasi. Mais attendons voir suite nango ezanine. To continuer total la sous la grande famille. Et ce qui nazoloba, c'est parce que nayebi. Oza la sœur où on a encadré et nayebi façon na oya kokanisa, façon na oya koluba et tu seras un soutien pour le ministère nanga. C'est pourquoi na bombi likambo na mutema te nde na kanisaki na yebisa. Vraiment, je ne sais quoi dire, mais ça laisse à réfléchir. Réfléchis bien. Je suis seul. Et je suis un homme de Dieu. Je crains Dieu. Et je pensais que Yonde to kotambola nonzela moko. Nasali illusion ya vie na au passé te vie na yo antérieure et le belingue lokote. Na yebi ke ozalara déjà na mobali. Je crains Dieu. Tangu Jini mwana lemba okuta nono na balabala sali yo kikulu no kolubani. Est-ce qu'on réfléchit au réfléchir ya koloba ke non moi la mobali o bazala ki na yo sambela bango. Opesa bango conseil. Eh bande ko na ebite so ibino bomoni makambo bango ndenge nini hein. Daeli alobi ke non laisse-moi réfléchir. Oui, mais qu'on a aucun ko réfléchir et ça wimba moko. Est-ce que tu as un Daeli à réfléchir, à raisonner à ta tête et à koloba que Jini moi na lemba tanga ko mona ke non abalani na pasteur wana. Et ko zala mbwa ke la. Et koloba ke non ba impolitesse no bana ko sa do bana ko pousser nga déjà liba et musika pose qui déjà na pasteur. Bon moi kuna ba manquement mususu utaka ya ba pasteur. Maintenant, aux autres, autant avec la crainte de Dieu. Non, on a la crainte de Dieu te place wana. Attendons voir l'idée c'est quoi dans le film ango il y a pasteur d'idée total parce que le total du 10e épisode et tikalito kende na 11e épisode na évité soito comme na 15 soito 6 na 12 na évité tozalaka ke belé. Est-ce que Daeli a sali choix ya bien? Est-ce que Daeli a sali choix ya bien? Nini esalaki ki total kaka 11e épisode de Sandé nini. Daeli a quoi la PBRT hein? Daeli a quoi la BRT. To landa bandeko comme ça nazongela bino. To yambio nzambe azala na yo ndenge mwana ngai pasteur Didier Alobi vraiment nzambe azala bino et Botambola bien. Botambola malam. Maman, yo eu chance au coup son bal déjà dans l'église à Muneni. Église où yeba nous a renommé.
o mobali o amoni basi ndenge na ndenge ya mikuse ya milai ya mike ya minene ya pembe ya mwindu ya bandundu nyonso to bakalite nyonso te tia ekopona yo mama omoni moto oyo aza moto na nzambe aza moto na nzambe papa encadre bana ebele ezaka ye moko te basusu mpe bakenda bazongaka te bamosusu mpe balimwa kombola bango mpe elimwa neti frère jevte abima toyokaka esu te me abengaka ata papa ta mokolo moko te ye abengaka te papa Marcel mpe ndenge moko bana kenda bakongo kuna kenda soki akoma so na boma me papa Didier toza na ye omoni mobali nanga oyo ndenge ozomona anyokwama mpona koencadre bamobali na bino ofiti mobali na yo na mosala ya nzambe lelo soko azomonana ngai nazaka fiere yo nalinga motu moko asese kutu buzoba kutu pembeni kutu buzoba te mobali nanga yebi ngai abenganga ma passe moko ya Juma. Et parents, Daïli, et les parents, ils sont ici? Papa, je parents nous bazali. Je vis chez ma grand-mère et ma tante. Mes parents sont décédés. Ah. Mes condoléances, maman. Nous avons un campus à vie. Maman, vous avez un banc en Zambie. Zéla, tant la bino kabo bala na koko ya na ote. Maman, wa moi c'est toko yebi. Papa. Merci. Choix au salaire on dit. En fait, c'est une sœur que j'encadrais. Ah, wana pendo yebi bien. Voilà la paix si bien avant. Nazo continuer toujours peka ko encadrer, vous savez, à soit penza misisa na konzambe. Ah, on a tangi mingi à soutenir papa. Ya oui, atangi penza, atangi mingi. Aozala vraiment un soutien pour la ministère. D'ailleurs, abandisha kucha moi matambe. Na modèle na ya kokanisa pe ya kozala alingaka makambo ezala droit. Amen. Alingaka makambo ezala ndenge bambi. Mama zalingaka droiture neti nga mama na yo. Siko la grande famille nga na mituni siko awawa. Daeli sikoyo. Mama Milo. Asali kaka keno a joué kaka na kimaline ou bien akobeta sous numéro o ya beta ki pona Poutine Belleville du ciel. Parce que awa la kisi bolingo, ala kisi keno ayambi asala ki yango pas Poutine Mais na suka nango, je crois. I don't know. Film oyo, pardon. Total parce que Daeli pas à malembe. Non, Poutine non kuna basona gina Mama Milo. Hey! Maman Pasteur. C'est grave. Bota ndenge ayambi donc ye mission na yena nuna bela mission o ayela ki keno Pasteur Didier Aboya bela et réussir. Ya bana koloba keno Pasteur azwa ba intercesseur azwa ba fia na ba église voilà. Siko na tuni Daeli pas à muto asambela akuna na bon je sais pas bana mona Pasteur bana yo kena fort possible keno Daeli asambela akuna to ebité. Siko Mama Milo nde siko problème na ngai. Ako beta ngo isusu 12 ta ko sa isusu eloko asala ki Belleville te. Yango nazo senga na bino la grande famille to zalebele wana na 12e épisode na 11e épisode pardon lobi to kene koyeba siko sort ya Daeli e kozala nini et pas Pasteur Didier. Sort ya Daeli e kozala nini et pas Pasteur Didier. Comment est-ce que Mama Milo a ko gérer sous situation oyo aboma ki déjà ya liboso mission na ezaki réussi parce que mon ko lobaki esimi nango pekaka. Ce que pas Daeli a obeta sko mission ni a obeta a osala ndeni ni posi quoi séparer bango mibale. Là maintenant de trouver basiko Pasteur Didier est-ce que ayebi maman mère spirituelle na eto ayebi mère spirituelle na été ou encore ayebi mère spirituelle mais azana choité. Bon, je sais pas. Na façon na bailler Pasteur Didier, façon na bailler Daeli ndenge azana ko tuna ngulu. Bon, na ebité total nanu. Alors, na komona lisusu bandeko bomoni photo eza wana, eza message à Poutine eza vraiment message à Poutine et outi na Belleville Candila patrona
message oyo asali mpona mboka botala kaka ye aza star aza star il fallait mpe asala a lancer message moko ya kofortifie FARDC ya kocompature na bato oyo bakufi na Congo bafamille oyo baperdre baêtre cher baveuve baorphelin et voilà tant que star esala bien mpe asala mwa message ça bien voilà bozwa yango oyo baza numéro na nga boya na otindi ya bino na baprivé bopartage yango mpe na bastati ekosala bientôt partager yango et ça bien voilà. Pasteur Didier akomi nga na yebisaki bino na lobi bandeko nazomona Pasteur Didier oyo akoshite pa daili mama BBC bolandi nga tina privé nga bina oyebisa bino nga façon na omonela makambo oyo na ndenge ayeki kokoma rage na Poutine asimba ete na yebi te siko ezaki nini. Alors totala na 11e épisode bandeko bomona te ke na minute il faut to welisa to ke kotala soki siko daili osimbela nzoto ou bien daili aopangusa ta nani aopangusa ta mutoki daili aopangusa mutoki totala I don't know. Pasteur Didier tolanda. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour tata. Bonjour. Bon, vous allez bien? Bien, nango. Tata, mbongo na pause kuya kubwa. Merci. Merci. Merci beaucoup. Tu vois qu'on s'appelle la Kambuta. Zambela lola na pambo likoya ya ba maman na ndanga. Na tiki masolo to solola na maboko na yo kamba biso. Molimo mosantu sunga biso ba kilo suka na kombo kitoko na Yesu Masia nde to bondeli boyena kondima petolobi amen. Amen. Merci beaucoup maman. Maman na bengi sali bino poto solola mo moke parce que na yebi tantine na yebi grande-mère et merci beaucoup na encadrement au pesi daeli pe na ndenga koli boye kasi nanga na sola na bino omoni so na linga ki boya awa zalaki juste bomona esika wapi nga na bimaka esika wapi nga na vandaka nini oyo nga nazali naza mosali na Nzambe na bandi na yebisa bino déjà naza mosali na Nzambe et puis naza célibataire na bali na note mwasi nalingi na bala nde eza dayebi to lokola koko tante lokola tata mwasi boyebisa nga ndenge nini oyo nakoki kosala pour que na bala dayeli ndenge basengaki epa na bino aza mwasi nalingi mingi nabandi nakoswa temps ebele te nabandi nakosala yango na lolenge oyo bino bokolingela mbongo nyonso bokosenga biloko nyonso bokosengaka nabandi nakopesa yango na lolenge oyo bino toza ngambo mibale tata oyo ngai na tata na bango mosei ngai mongala il y a pas de problème koko libote za bongo il y a pas de problème tata na bango po bazaki mosoyi sika tata mwa motuna bana bazali pana mwa mbula mambo epusani na botina nute na banga Nzambe na botina nute na banga Nzambe na tambola na banga Nzambe na mibomba o nayeba basi te liboso akobala et nakanisi mwasi oyo nakobala nde yenda ko découvrir nga pe nga na ko découvrir obala so pasteur nani na bosali kombo pasteur Didier pasteur Didier merci beaucoup papa et nazo rassurer bino que nada eli avant mariage nakoki kosala eloko moko na ye tata na ngai merci merci tata joa merci merci mingi po bato mosusu bazaka be mosala ndenge kasi olokotano kiri tobuta elomana boye bien wana ojosela ndenge basala Nzambe kala bazalaka te yambo ya maria zero merci papa tosepeli en tout cas towana problème te
Moi, je suis côté mon côté. Moi, je suis papa, je suis maman. Moi, je suis deux familles. Je suis solo, je suis solo, je pouvoir pour tous avoir papa. Je suis famille et maman. Oui. La famille et maman, je suis solo là. Liste numéro ça pour liste à tous les deux côtés. Maman, oui, je sais. Siko nga na tuni 10 billets wana neti $1000 kaka apesi bango lokola ba transport wana asombi bango to eza ndenge nini boyebi keno mayele nanga esuki mayele nanga esuki je sais pas et pas Bellevue azaki lion ou encore ami yebeli déjà que non ya nzambe na ngai ou encore na seki na nunga moko makambo na ina loba Bellevue ayiki na ba posa Bellevue siko azoloba ayebisaki nani tonton na biso gi alobi ke non ezaka ke non ndenge ezalaka mwasi et voilà mais nazala ngo besoin te parce que c'est comme si pasteur Didier ya monaki déjà que non Poutine Bellevue d'ici lié ba posa nzoto eleki parce que ceux qui payent azalaka na babiloko wana te ou encore azala na kati te abangeli déjà nani Poutine a payé déjà somme wana eza raisonnement nanga kaka tamsu ye peut-être que non azalaka na ye voiture sans moteur Squat tali penza que Bellevue siko ndenge aza boye penza ba moto wana ya za peut-être voiture sans moteur à boy. Siko et pas daeli si vraiment à kozala que non aza voiture sans moteur. C'est-à-dire que non et pas daeli aza na bolingo ya vrai et pas daeli et nasuki wana pardon. Bellevue nazangi façon ko réfléchir na place wana ezaka makanisi na ngambe na boy ko bimisa ngo toza lebele wana na 11e épisode franchement mama top na $1000 ba pesi wana eza susu ko vanda te tokende koko pe koto Marie Jeanne Bololé o makolo boye non problème ezate na hôpital ata na mbongo pesi wana siko nga na tali na bi vraiment na Congo ezala na ndenge nini likambo ya kofutelaka ba transport oyo bakosombaka pe bino Congo il faut tofungwama na babiloko mosusu Pasteur Didier ne makambo. Alors bandeko toza lebele wana to yebi ke non mboka na biso eza na problème, mboka eza na kimia te matière sur les réseaux sociaux, okende na TikTok e kaka makambo mboka, ozonga na Facebook makambo mboka, ozonga na YouTube makambo mboka. C'est-à-dire que non ma BBC na oyeba te eloko na osala te ba biso ba mususu toza Poutine. To tche eloko mususu bo tala te bino. Nzambe vraiment sunga. Matière yango pe ezate mais nazoki matière moko boye na boyi koya nango mbala moko euti kote asila uka moyena beta yango siko ezate parce que nga nazwaka temps nanu ya ko réfléchir na tala mouvement na flasher kaka bino soki eza bongo na koya na oyebisa bino bozo yeba lisusu na yebisaki bino ke non matière moko boye ba vidéo komi ko bima et voilà quoi biso to welisaka matière tenga loba ke non soki nazoya nazui matière na maîtriser matière wana parce que lorsque nazo kolobela bino bo comprendre que non eza na osala na ba recherche na yeba soki eza vraiment bon soki vraiment histoire ngo eza vrai to koya kolobela ngo to ça na ba recherche ti parce que baloba rappel il y a pas de fumée sans feu. Alors ceux qui maman bébé senga pe na sina komi na moi monopole moko boye ya ke no bato pe no ba landi maman bébé c'est maman bébé ça lobaki alors na linga esute ko tia bato na confusion lorsque na zoya ne loko na obetango boye penza alobaki eza solo et non pas ko tia bato na confusion. Vous comprendrez la grande famille. Alors toza wana biso nyonso pona mboka na biso Congo Nzamba sunga kande nazoka ke non il faut renfort ba soda bato musu ba soki goma ezala soki goma soki Rwanda ezala ka pembeni ya kin bandeko mais le kin déjà ça si Rwanda
pour façon nazomona kinoa rajo azanango otali ba vidéo olobi ke no Rwanda bazobika parce que baza musika ya kin soki bazaki pembeni ya kin mais non ne basenga pardon bango moko penza balobi cesser les faits bango moko po kinoa mais non na bangi ba kinoa et eloko lekela ngai Rwanda eza mboka moko muke mais tala ndenge faire souffrir batu na Congo. Je suis pas politicien, je suis apolitique. Ezaka mboka na biso yango to lobela ka yango en passant to maîtriser ka makambo mboka te mais mabeza parce que batu bazo kufa na moni vidéo moko sur TikTok garçon moko boye soki aza étudiant assis soki na université nini wana échappé nga akufa kilobi akoma ki azaki pe soda ka kena ipeka na ba fond nango kuna akufi et namoni ba publier ba 2 jours autant bazo bunda bande ko ça ba vidéo azo publier ba vidéo après ba ko informer bango que non ba bomi. Ça fait très mal pour nanga likambu o ya Goma likambu mboka na biso na est kuna il faut Nzambe à intervenir. Il faut vraiment Nzambe à intervenir bandeko to tia Congo na biso na maboko ya Nzambe to prier les po na mboka na biso na minicho ya que l'intervention de Dieu ezaka ka Nzambe nda akomi intervention ya suka eza susu makambo autorité te parce que mbongo nde likambo bazo boma na wana eza likambo mbongo Nzambe kaka a intervenir atala nombre ya ba orphelins atala nombre ya ba veuves parce que sa parole nous dit il est le Dieu de veuves, il est le Dieu des orphelins qui laisse un peu à quoi agir le plus vite que possible. Na minute tout ça on a besoin d'intervention kaka ya Nzambe ata to ko sala ba vidéo ata to ko belela moya suki ezaka ke pa Nzambe na biso siko to rappeler ata Nzambe ke non yo lobi oza Nzambe ba orphelin oza Nzambe ba veuve papa tala ta ba orphelin ngo wana tala ba vie bazo mener ba orphelin ba bakisa mapeli susu te ata ke oza père ba orphelin papa telemela nano te ko isala no bitumbo yo tinda ta armée céleste na yo parce que justice na yo nde sala na makambo yo. C'est par là vous allez vite comprendre que non mboka na biso eza na héritage bato bazo kufa eza pona héritage bakonzi ya mboka bawelela boko bawelela héritage. Biso ba mususu neti nga na zana eloko na loba te na baka Seigneur natiki mboka na nga Kongo na maboko na yo. Natali na TikTok na moni message mon commentaire moko boye na vidéo moko ndeko moko wa mwasi azoloba ke non ndeko na biso avandaka na Goma na mwasi na ye ça fait 2 jours tozo benga bango ni appel bazo yamba ni message donc na minute to komi olela na kina to olela parce que toza en contact na bango te ça fait 2 jours. Ok lisusu okuti vidéo mususu bozoka bato baza na kati ya ndako masasi ezobeta libanda baza na koko na kati ya ndako zoka koko tango masasi ebeti ta koko pa miso ezobeta on dirait palpitation. Bande comme makambo mususu elobi ata pasteur na biso alobi ke non biso bato peut-être bato bakino babotemi na bakini bavandi na bakini na balubumbashi wana bande ko to yebi guerre te bato bauti na ba este kuna ba yebi guerre ba yebi bitumba ya masasi. Alors babiso ba mususu otoza musika to tikala pe nini to traverser ba moment banani yana te bande ko to sala ngaka makelelo to oloba so moni okutani na muswahili okute bato ba uta na ba est kuna na ba bitumba so moni aza mutema mabe se dia ke no amona ba biloko wana belé ba masasi bo ba moni ne ozwa mutu penzo tie na liboko zo tuta bazui mama na mwana mama wana papa wana bazui mwana mobali pa le nani tambola na mama na yo bandeko, c'est grave. Bisous là-bas. Tokutani. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.